Azui Matanga. Sans micro. Chanter ce son orchestre akufeli mama. Akufeli mutapa apambate. Mais au monde au ministère mo yakala. Au ko faire monnaie la passe. Au atambola mo na tse. Au le là comment voyager partout. Au tout le monde qui va misusuté. Mais ngalo isanga ba ya isala ngo courage. Mais ba ye ba kaka. Muto déjà za la mbongo. Azonga asimate. Akenda kali boso o azama yele. Okobe kabla bila yo. Muto za la mbongo. O azama yele. O asala ma malamu. Jamais au monde osonga okoya jamais. Kofi Olomide un jour. Attends jour ni bato be ba sanga na besoin Kofi Olomide. Bato ba nani bo. Ba sebele, ngalo ba oyi na biso te. En général. Ba sebele. Ba yebi ba na banda kuna bango esu bango lo kolandi japonais lobby. Batanga Kofi Olomide, muto Kofi Olomide amone la pasi. Il faut on a essayé bato kaka ngalo na lobara Kofi Olomide. Kofi Olomide déjà makamba ko gérer bato Kofi Olomide. Ayebi o excuse ayebi ko gérer bato. Kofi Olomide bokoza attaque comme les musiciens, comme les nani, comme les patrons. Mais Kofi Olomide a géré bango kitoko. Yango na moni pena merci beaucoup na bato tu ba yaki wana. Ngelo ka liboso c'est pe ba mission na mona ki wana. Ba mission na pe na mona ki wana. Parce ba mission lelo ki ba pesa le kumu ya Congo. Suki ya ina ide. Mena ndi sayaki. Nan Muinda yaki. Muinda. Muinde pela ye muinda. Vous regrettez la absence de roi ya Wera Toshi Bempe. Tu regrettez déjà tes potes. Tu regrettez na mutu moko te pe présence à liboso les allez là Kofi Olomide. Tant Kofi Olomide est déjà wala makamlo te saki bien. Deuxième présence sanga sous la sepela qui tona moni sous Jessie de Nias. Faire regola. Faire aleki. Anayo. Mais mutu ayaki na to moni faire regola. Merci beaucoup na papa Hervé. Faire regola laxi batu. Faire alaxi kaza papa ya papa Kofi Olomide za papa na ye. Pe boto yebi bolingo. Batu misusu yo kolo na yebisa yo. Onga na yebiso de kamo malamu. Ba musicien congolais. Na batu misusu baza na kati ya Congo awa. Ba negishaka makambo. Patron logo la Kofi Olomide. Na bolamo Kofi Olomide sala ba musicien bele na kati ya Congo. To kipena ba musicien misuki. Ba musicien misusu ba yeki na bango na teza ba kese na bango. Eza bela ba programme na monde ba lai nango. Mais ba musicien muso Kofi Olomide asofwa na bango. Ibaso yebia. Oyebia. Kofi Olomide so ba musicien mususu. Bauti ba boma Kofi Olomide ba musicien mususu. Bauti ba matadi. Kofi Olomide ba musicien mususu. Kofi Olomide ba musicien mususu. Bauti ba seba po. Kofi Olomide ba musicien mususu. Bauti likolo balemba. Kofi Olomide ba musicien mususu. Bauti ba brasa. Beriki tutu ba uta. Ngana yebi yo. Ba beriki tutu ba uta. Batu ba yate. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation pour la ardoise. Mais avec divine. Bah, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah, invitation en carton. N'a pas follow l'ango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Bah, l'ingambo kaboété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Mbote na batutu balingaka Clégie Show, c'est l'heure de votre émission Clégie Moto. Clégie Moto, toko kabola moto. Ah, dans peu de temps, Nebisibino moto, on va vibrer au rythme des quartiers latins. Et ça, émission Nabino Bolingara Mingi, Clégie Show, Clégie Moto, to pelisara moto, boyebindeni, ni to boire maï na souka, pour na roboma, moto na biso, c'est-à-dire l'eau. Un grand merci na Berlif Ngamete, Oaza Sima ya caméra. Pourquoi pas, na grand prêtre, le grand boss, notre boss, Clovis Fimpa, Motema ya maman, Doris Fimpa, na PC Bambote Belé, pourquoi pas na grand prêtre Mayamoto, pourquoi pas na Gucci du Tonadio, na PC Bambote Belé, Azabena na Sima caméra, Azaboto, ça l'émission, na Oseka. Pour na ebine, tozonga Gitoko. Je sais pas si Berlif Ngamete est déjà prêt, à côté de l'invité, le Landry japonais, on va parler de quartier latin. Du début tout comme à la fin de cette émission. Berlif Ngamete, je ne sais pas si vous êtes déjà prêt pour recevoir un invité Nanga Akota, Landry japonais. Nous sommes avec Landry japonais, soldat DSP. Chaud. On est au PS à la 4 émission. Muinde pela muinda.
Mwinda bato bamoni oyo sur na clip ya Mwinda après Longitima 2005 okoti sur na clip ya Mwinda danse avant na banana na pesi na mbota tro na bato tu balingaka langue japonais soda DSP libindi moko wani bouton ya Koffi Olomide soda ya Koffi na pesi na mbota tro na patron na ngai oyo nabengaki miso ya miziki Koffi Olomide moto asalamaka ma miziki ezala na monde sans Koffi Olomide miziki ezala te sans Koffi Olomide miziki elali sans Koffi Olomide bamise baobonga te sans Koffi Olomide bamise baobonga te makambo to eleka mabe bongo na babcb joana te wana na obeto no ndenge leader na ngazali baninga msoyo na ngazali watu osola ngo sima ngalo balo ndenge patron na ngazali ngaso sana yo kotangela ngalo bamise no ya Congo te pas Koffi Olomide le monde entier moto asali makama miziki penda ki monde entier miziki basala mama bien Koffi Olomide na pesi mbota to sikaza na palais na pesi mbota to pas passer na ngazali mwanda bambota tro na pesi mbote sous pas ya pasteur John Moponzi o longola milimo babar na matongi batutu bakoma banzimi pasteur John Moponzi na pesa siko masa nanga o lelo ke azoteka bakar na nenga swa ya sarankine et ate batu misu bateka ba camion atekelo car atiki na mpani te masa nanga Gucci du Tonado patron le boss na pesi il est derrière le caméra ndi azabazo tala biso ya misu zo tala wa yesko batambola mingi na Paul Lemba na pesi so mbote belé konza camion lisusu yekutu mabe ta tu na ngala kabelo komele ka ozonga na onda ko yango na pesi bango tu bambota trop pe na pesi na yombota trop na pesi na boss na biso Clovis Fimpa on a ngara mingi wa suka ona la général manager na pe mbota trop na pesi pe lisusu mbote ya pola na se c'est à Rubeba c'est à Kotoboka Berlif ngame c'est à Kokatana ngamentu Belis ta pesi mbota trop Belis ngame ta pesi mbota trop merci beaucoup OK rapidement ndeni ni matanga ya mama ya Cindy Leker il s'est déroulé qui yo ozala na kata quartier la teme un peu corrélaté biso bon eloka liboso en tout cas on a pena langue japonais na yena nous webika nde to saboka to ala matanga pour matanga ici la raté la bakolo nango donc biso matanga ils ont continué eloka liboso nezana nous na pesi merci beaucoup na ba congolais tout na pesi merci beaucoup na ba africains surtout merci beaucoup na bato pe ba wuté ki pe libanda mboka ba wuté ba Europe ba wuté ba Amérique ba fait le so ba Bruno Lubika ba déplacer ki ba Paul Mutu Paul Moutou bayaki batebela en tout cas merci beaucoup matanga maman la biso Antoinette eleki kitoko maman aboté la biso Cindy Leker en tout cas batutu ba monaki feye montuel ndenge salamaki eleki kitoko sans désordre sans likama mabe sans lokoma mabe la kisaki makambu pene ya star mais kolonga suwana tu es na cinquantenaire susu en tout cas makambu lekaki kitoko merci beaucoup na bato tu ba balandaki biso moni place matanga ba randi ba foué bato place à matanga ba randi ba ulingo ya bato pour matanga ça fêtité matanga c'est sikate ki o to ya kolia ba o do sala beauté na matanga ko ya pe oye olie pété OK na okaka liste peu limité wana ngala peso liste ça ngaraté na makamunyo surtout liste ça ngaraté na makamunyo tu pesi merci beaucoup na ba congolais tout surtout bato ba soutenir ki mama si na ba conseil na ba kalima na ba kimia tanga ko kufela mama et c'est le comment sécurité kufela na le musu kufela na nini mais kufela mama ils a passé les lots qui biso to mo la le Koffi Olomide o le to so benga miso mboka nzambe misiki et ça pour ani babota ki pana ne pas mama nde singala opende to ça masana clégie ndio ça na succès boy ndio ça ne toi ne okimisa wa tebele ne makambe bele et ça pour mama bila bota ki kitoko le biso balandi chapande to ça bien beau pour la nini de bato sepela na biso za pour la nini mama donc sans maman la vie makambo ezala bien ke ezala mabe merci Cindy Leker courage maman akoni mama kitoko baramuté de kitoko to mo pela baramutu bien oto tikala le loko boy oto tikala boy jamais to koni mama kitoko mais to moni na kata matanga présence à Félix Oazé quoi en même temps présence il y a Ferregola bo gérer ba ondeni bonga na isa batu kaka ngalo na lobara Koffi Olomide déjà makamba ko gérer batu Koffi Olomide aibi aussi excuse aibi ko gérer batu Koffi Olomide boko ça attaque comme les musiciens comme les nani comme les patrons mais Koffi Olomide a gérer bango kitoko yango na moni pena merci beaucoup na bato tu bayaki wana ngelo ka liboso na sepe ba mission na mona ki wana ba mission la pe na mona ki wana parce que ba mission lelo ke ba pesa le kumu ya Congo ce qui y a été maintenant il est
Nani? Mwinda yaki. Mwinda pela ye Vous Mwinda. regrettez dans l'absence le roi Yawera Toshibe Tu regrettaki déjà te po tu regrettaki. Tu regrettaki na mutu moko te po présence à liboso ne zalé na Koffi Olomide. Tant Koffi Olomide est déjà wana makamno te saki bien. Deuxième présence sanga sous la CPL qui ton amoni sous Jessie de Nias. Ferregola. Feraleki. Aleginan. MC Baba. MC Nani. Ekonda. Ekonda nena. Oui bien tu me ko bengi Konda. Nazo eba eta. Numéro 1 ben Konda. Mwinda pela ye Mwinda. Chef coutumier. Oh ba pesi pena yozo benga e chef. Ekonda. Ya Kongo mobimba to. Ya be Ekonda sura sur awa. Yeba ki atosa boga, atosa patron. Otika ni na po. Na pota. C'est kazane ni ani nyama. Nyama. Abi. Donc tika na yo. Mais muto yaki dato moni Ferregola. Merci beaucoup na papa Hervé. Ferregola laksi batu. Faire laksi kaza papa ya papa Koffi Olomide za papa na ye. Pe boto yebi bolingo. Batu misusu yo kolo na yebisa yo. O ngalo yebiso de kamo malamu. Ba musicien congolais. Na batu misusu baza na kati ya Congo awa. Ba negishaka makambo. Patron logo la Koffi Olomide. Na bolamo Koffi Olomide sala ba musicien belé na kati ya Congo. To kipena ba musicien misuki. Ba musicien muso ba yaki na bango na tesa ba kese na bango. Et ça veut dire que le programme n'a pas de balai nango. Mais bah mise muso Koffi Olomide a souffert na bango. Il m'a soyé bien. Voyez bien. Koffi Olomide a soba mise mususu. Bah outi ba boma. Koffi Olomide a soba mise mususu. Bah outi ba matadi. Koffi Olomide a soba mise mususu. Koffi Olomide a soba mise mususu. Bah outi ba seba po. Koffi Olomide a soba mise mususu. Bah outi du kola balemba. Koffi Olomide a soba mise mususu. Bah outi ba brasa. Bah Eric tout ba outa. Ngana yebi yo. Bah Eric tout ba outa. Na ebita. Rwanda sa na Rwanda. Oui, bango. Ouais, mais la mission bébé. Na yebite bato ba ota. On a ça toi yebi Rick tout. Koffi Olomide ça tous les musiciens. Mais tala bolingo Koffi Olomide ça na bango. Koffi Olomide na famille na na famille na ye. Koffi Olomide ça na batata mwasi, Koffi Olomide ça na ba mama leki, asa na bana banani, asa na bana bandeko, ba musique ebele bomami na kati ya Congo. Ah webi pona nini? Pone bomami pona. Ba mise muso alo mimaka bangulo alo mimaka famille na ye omoni ba famille bele batona na mikili ba mise ne muso bakenda ba putote mais ba Koffi Olomide na bolingo ba Koffi Olomide ba salaka nango mais abongisa ba musicien tout oyi biango mais yo mise mo boy wala kati ya Congo oyi Koffi Olomide asi matanga na lo baka en général la quartier la général ouais ngala bateke na otsa mutute na tse batu nyo surtout o azaki na ndako osi matanga mais Koffi Olomide asi matanga sa micro. Chanter ce son orchestre akufeli mama akufeli mutapa pambate mais au mona au mise mo yakala au Koffi mona la passe au atambola mona tie au le comment voyager partout au tout monde ba tout monde qui peut ba misusuté mais ngalo bisaka ba ya ezala ngo courage mais ba yeba kaka muto déjà za la mbongo azonga asimate akenda kali boso o azama yele okobai kamna bina yo muto za la mbongo o azama yele o asala kama malamu. Jamais au monde a au jamais. Koffi Olomide un jour. Attends jour ni ba te be ba saka na besoin Koffi Olomide. Ba ton ba nani ba. Ba se belé, ngalo ba oyi de bi sote. En général. Ba se belé. Ba yebi ba na banda kuna bango esu bango le Rolandi japonais lobby. Ba tanga Koffi Olomide, muto Koffi Olomide monela la passe, il faut salawana. Oui ba pe koleka Koffi Olomide. Pour Koffi Olomide nenga côté cinquantenaire wana. Oui bita côté neta musupe soute. Eh bien. À côté soute c'est-à-dire à côté on était mususu ndenge nini asa muta ba programme ebele mais on est un programme malamu ne Koffi Olomide sala ki matanga mais aussi kala lope komona Koffi Olomide te au point aussi la c'est le romo na été mais tant aujourd'hui comment faut profiter na Koffi tam so ko sangi na Koffi Olomide tam so ko sala kanda na yo mais akoli mbiso be na makambu ya mawa au point bon to bien sauter pour bato so ba ya ba ya mais ba musicien ba ya ki déjà wana pour na ngesa de apprécier merci beaucoup na Ferregola, Jessie de Nias, la PC, merci beaucoup. La PC, merci mon konzaba Ochi, Gali. Reprend Sar Nabiso Gali, Calvin, la PC, merci beaucoup. Viens Nabiso président, Nanga Pesu, Wase quoi. Wase quoi, sous mon quoi, Bongo, la PC, merci beaucoup, Nenga Salaki. Ba Missa Baké Belé, tout ça qui peut sous la. Oui, Diamond, pas la Yuana. Namoni Diamond. Azagi na Sima. Diamond. Azagi na Sima. Diamond, Azagi na Sima. Merci beaucoup, na Diamond. Merci beaucoup na Davido. Merci beaucoup na Nasa. Pe welo nga pese selenga plaisir. Mukonzi o na oye biso mikolo.
Poussa micro. Mukonza ba de nyo surtout mukonza ba oke o teka camion. O sala ni ya fila ki sa mobimba. O lelo ki a teka la ba mise ba car na ba primo robo na ba ni. Gucci le tonal de Alain de Shawana. Merci beaucoup na Paul Mabala qui merci beaucoup qui na matanga. Pelo sous président Sabia sur Salakinga. Na mona sous président je suis na biso Paul Mutu. Azala ki wana. Robon. Batu azala ki wana merci beaucoup na matutu bayaki. Quand est-ce que Tozo Mwinda quand? Mwinda pela ye Mwinda. Foye mbarango. Mais ebi mat Tozo Mwinda rezo ou mela. Batu na ebi sayo Mwinda soya. Isa na kata deuxième folie ma lechane. Et Robi Mava ou mide et loka liboso na no tout ça na de loko. Kofelo mide na nenga rumba. Na nenga bolingo. Aili batu molile le kaji. Okote mikolo. Molili suni. Asinga molili. Batu basengi na molili. Molili so bima calamité concert na biso streaming auto betaki et bima calamité après concert wana bazo asiko Mwinda. Mwinda wana ezo bima pona ni. Eza na 4 disque na biso les gens. Bima poani. Pon. Ba mise bele ba ko ba judoka. Mise ni yo ba komi judoka, mise a komi judoka zate. Félix Oazé comme talati ba mise Félix Oazé comme talati ba mise ba gimono ba wasoka ba trochate ba disque so bima ba mise bele ba ko ba judoka ba mise bele ba betaki ba bale mais ce que deuxième folie ma les gens ndenge zoya na so deuxième folie mo isa mabe ya ba osolo micro to boka Mwinda ko faire bi na so kata Mwinda bi pesa ngambongo yaka na mbongo ko. Et ça m'a bien aïsayo. Générique, on est des assommes. Pour nous, tu remarqué que merci beaucoup à ministre Nabiso Sport. Papa Nabiso Kabulo. Au forcé, musicien Mogo, musique et Silaki, a combiné sous Jidoka. Yango to Selaye, a Saraba mouvement. Maman musique et ça, maman musique. Maman ba sportif, tiki la bango, yango makam na bango. Ils appellent un musicien Mogo Jidoka, au monier. Au monier, on a une mission comme Jidoka. Otangi so ma miso ko mijido ko yebi bien papa ngana biso ka bomba taku batu ba tala biso ba ko ngana otanga ba kombo ye sanga ke o ndem ta ko mijido ka faire gola ko mijido ka te tika ya l'aise Félix Oazé quoi tika ya l'aise Jibem piano na yebi ete ah na yebi ete yebi Jibem piano te obo na yebi ndengeni usami ngafana na ba Diamond ngafana na Diamond na yebi ndengeni we en son de la forêt jidoka da we en son de jidoka mamba na jidoka na neni to tike na francophonie ke bunda bitumba c'était là la nuit japonais yango na isi batu ke disque les gens des Zoya mabe les gens des Zoya Mwinda musique na biso kongo comme to molili yango ko felo mi de soyi na Mwinda bozo zongo kala mingi te kaka Mwinda tozo pelisa Mwinda fila kisasa to ekende kauka mais ce que toto mona francophonie ndenge se dérouler na suka nango ba suspendre Zakari Bababa ce qui était le porte-parole de la francophonie. Yo attend que muta musique rolo bani ça. Est-ce que ça juste ba suspendre? Nga eloko nga la lobana yo basa bato ba suspendre basa mi balé. Mais na otang eloko mo bo na ebisa moni francophonie. Ba musicien tout ba betaki na francophonie liboso. Tous les musiciens ba betaki ba fungolaki. O ba sala kindeni, ba pesa kimbo. Ba pesa mbongo panan. Ba pesa kimbongo pa fe na biso Zakari. Wala mambo fongola biso. Nga nazo fongola bino etake ke mutu ayebe formation nyo surtout. Musicien nyo surtout. O abetaki na kata francophonie. Apesa o abetaki liboso, apesa kimbongo. Mais ba oyo sikoyo ba ye. O ba clôturer. Ba pesa ndembongo. Bill yo kana ibisayo. Bill pesa francophonie. Zela na betela yo. Bill pesa francophonie mbongo. Bill abetaki na kata francophonie na ndenga ndengeni. Yo kabi nenga betaki na francophonie. Bill abetaki azalaki na nyongo, ve Zakari azalaki na nyongo ya Bill Clinton. O basinaka contrat na pa Congo. O comprendre? Pona basisa nyongo wana bien. Bill pona beta ça des apasi pona na via. Pour ça maramlo des apasi. Yango ve Zakari azongaki na francophonie. Masa musana betaki wana francophonie zaki poani.
apesaki Sakari mbongo apesaki mbongo so ba mise o ne ba beta ba clôturer o ba bandaki ba mise ba banda o ba clôturer ya les 6 o ba beta wana bangonde ba pesi mbongo mais bino pe ba bino na liste te biso sikoyo yoka na betela yo na webisaka ba fani tu we balinga Koffi Olomide ba Koffi no surtout ba programme na biso jour francophonie bandaki Koffi Olomide azwaki matanga to kufelaki biso quartier latin to ça biso quartier latin Koffi Olomide aza patron Koffi Olomide aza danger aroza na somo ya likamo otekelekele andeni te malgré francophonie za makambo ya mboka na biso eza makambo ya munene photo salon po ya président na biso Fati ouais on comprend mais mutu akufeli matanga akufeli mutu asalani aroela te biso zaina matanga pe Koffi Olomide aza ba programme ebele déjà mikolo fait faire voyager paré nezali faire arena to lembi bana to ndo c'est la date yokana betela bana to bana c'est la date ya arena ngo so bima mokonza zo voyager zo kende biso sala ki bongo pe na opesa conseil ba fait na biso ebele surtout ba journaliste masalanga excusez-nga yoza journaliste mais ko kende ba biso ba kende te ba journaliste faut ba yeba yango lelo ne to saboyi lelo so ba fait na biso ba Sakari ba baba so ba komi danser et ça pour ba mise ba fulaki bango oye bien go expliquer nan mabanga posana ba musicien makamebele il faut to pesa ba mise na biso congolais ba respect totika makamba ofinga yo mo na plateau so komi na mbongo ofinga mise mo boye ofinga mise eloko so bosana musicien aza différent c'est makasi musicien à l'équipe à tout nyo surtout bana mukilase misele gaba tutu na moko ba président ba ça nga siko ponani elo wenga la biso ke musicien à l'équipe à tout nyo surtout bi poani mutulo misele kwa Koffi Olomide obi atekani ateka pema o ngalo tulo baka o nzamba pese to lo baboyi ya tekaka yango pe etika la ka archive mais midi o mutu tout ça longa kena yi on comprend comme la bête là yo même musicien te karapema musicien ba sakala na été musicien Congo rofinga été na makambo ebi musicien ça la rayo na makambo ba musicien ba Congolais bazali kolobate botika ba biloko na makambo rofinga kama banini mawani botika yango ko banani ba rofinga tanga ko oyebi yango bon matanga pe de leki so ba créer les bino jour bo beta na francophonie bo beta te bon biso so ba créer biso jour loba siko ezasko francophonie souté et comme président et mon squad lobby président Fati grand prêtre mokonza ba président nyo surtout ce qui président lobby to beta mais na nga programme Koffi Olomide zanango boso Sakara benga lobby qui est bon en tant que porte-parole Koffi Olomide faut obéir te porte-parole za na pouvoir te o kasba solo liba bi ke porte-parole ngala porte-parole na ka message porte-parole il faut bananer bien faut ba directeur tam sur la francophonie Isidore Kwanja faut bananer ayebisi Sakari nda lobby ayebisi Sakari baba ayebisa été que Koffi abeta alors bane boyoka kende ko pesa information na TV que ça Koffi Olomide akobeta date kingandi wande bien aoyen information mais directeur ne mutalobara ya c'est le remonte azanani pour nini ba fio ba ni ba personne ya kata Congo biso Congo to na beso Congo bima Congo bonga Congo ça makamelo to bien to ko ni personne était merci beaucoup ok histoire francophonie to si c'est etikali na deux questions au non tout non ba tutu ba besi na mwinda moni wa sona bekalo mona kishibenta na tomoni maso Fabregas après ça sona bango za kindeni na regretter ka mingi yango na yebisaka yo ke ko beta conseil ya une semaine ba sa lo promotion ça sera bien mais souvent ni ba benga ba mise musuba bi moko ba ko kate na mona na nganga ngo eloko morote et ça na ngopene fene ma morote et ça na ngopele lo mote pia ka mo pesa na ngopiaka na piaka mengelo na sepera mikolo mwinda boto mekano mwinda pesanga mbongo ko krio la montagne en bois kezandeni oh montagne en bois oh bondela bébé kwata ko bondela toki bondela faut bondela bébé
faut bondela ba kofi chaud oh ils appellent c'est chaud bondela bébé masala nga kuchu tota bondela bébé. Bon, déjà tu comme presque na souka émission na biso un mot pour na faire rigolo nenga clôturer yo moni ko clôturer na ndeni faire bonne chance maître Gims faire bonne chance faire ko tu mikolo ko sa tembete faire bonne chance au beta bien au congé faire à l'accès bangaza na pouvoir longo na muto na musala pouvoir rebeller allo musala kaspo na wenge ah alongo po na wenge de faire à wenge de faire à jet set quartier latin. Merci beaucoup na batutu la robeta lo robeta basala ma mutu bien maintenant expliquer boulanger moko boye boulanger nani subula oui bien té nani Bogis ba pe ma boulanger Bogis Bopema oh boulanger oh boye bité mais bozo wela nini na Bogis c'est comme ka Bogis bayebanaka yogana ebisayo Bogis azaki yayo asala boula alinga mapa makasi asala na boulangerie apesa kofi ba chanter maman na boulangerie ya kopesa chanter eh biso boto na musique oh kofi le minimo tapesa kayo yeba te kofi le minimo yemba musique yemo za maman na musicien apesa ne ba musicien o bayibi ko yemba te na ba clan na bango boulanger alinga mapa makasi tane so alinga mapa yo ko légite dala na iba nsembo na ete yo mono na TikTok de moi sa tiango yo mono na film ni ba tiango ta so alinga mapa nenga beta chifla boulanger yo Bogis keba na komba Koffi Olomide Hollandi japonais soda d'espèce libini moko na diminuer yo yeba nenga no linga ba mapa no na balemba na boulangerie fait na biso na nyo fait na biso masa ikota nsambi tango ye ote ka bansembo ji oto melaka wana ayokeli mawa apesi yo musala apo wana okomba olwa pe omona ke musala na eka esala maya boulanger akema wona poto yanga kontinaki Bogis Bopema boulanger yebisanga siko banda longo bansembo na nsembo ni abimisi sono no comparer na batu so botanga bakombo na wote yale kibeka yale kibeka ah Bogis aza mukola beka yale kibina file comment on est en maman ana karasika ye Bogis atanga alala na flat ye Bogis aleki masananga JR33 grand chanteur à quartier latin yaleki cowboy yaleki aso Ferrari maman na boulanger pour mone ka za bongo asala musala so musique té alinga ka mapa toujours yango pa mema yango peso la ni ba projet na yango mona so la président mboka to au président Fati photo ça ba projet belé to sala boulangerie munene o ele ka ipak po na linga ka mapa makasi keba na komo Koffi Olomide ngala ni japonais o diminuer yo komeka kuna komba profiter komba Koffi komeka te et que soda d'espace à recommander na diminuer yo. Déjà, on chute petit à petit vers la fin de cette émission. Je sais pas mot de la fin pour ma dédicace non surtout. Je salue d'avance Paul ngala peska ramota trop. Afato ko mala wana na soke mère nanga sosia wendi. Mère nanga sosia wendi. Aibi saki okole ya. Kolezo ya. Mère nanga sosia wendi. Ve nanga Paul Mutu. Beka ve nanga Paul Mutu. Patron lo baraté. Ve nanga Bruno Lubika en direct. États-Unis Kinshasa basadi na kati ya Congo pour opesa programme kitoko batoi baka disque na biso les gens calamité ngwana na marché des folie baoza générique mo mikolo mwinda mwinde so biko na mwinde so pela pour la musique to mwinde kufaki keba bizobi eza nini bizobi bizobi sa ko yango ezali ah boloké nini boloké talelo so beta cha dance ah tobina no badasa ta munkia zela tobina no badasa bien pour mona ke sabia toke no bizobi nganao toke takata tiens takata arrête ça se danse sur le biana sala yo ne sala ngona bolo na bina la ko l'accent ne pesali o yo bino bina te l'accent ka munkenga na ibi ngote l'accent munkenga l'action ngazo basin ça quoi yani ozomi karafi na yo pe yo ka komba cri boloké ezo ko kangafi ba boloké yo o komi no prisonnier faux disque pour là et le ngakuna ayo formule 7 ah formule 7 et ça n'ancien moni ba imba nsembo na ba imba foka na biso na kati foka na bino na linga ka kutute ya misilika o ka ngote na sala ki ko bondela yo lokola bébé le boss Gucci Lutona de linga marambo te ngaku du chete ya yebi ya biro parler rapidement ba dédicace pour la ressource ça ba tout ba linga Koffi Olomide
programme ezo ya tono na kati matanga mais to bimisa baba okala mingi te na pesika ba mota trop na kati Tour Eiffel boss Emmanuel Tikaya ya mère nanga Sandrine na pesi mbota trop na pesi mboto esu na kati imparte na kwa mo fleury et pas boss pour le mutongo asala yes opération masala nga DJ Mbia Obama tonga la betele pesa DJ Mbia Obama big manager na pesi masala nga Gucci du Tona de mbota trop Kelimbenza super boss na pesi mbota trop lisusu na Paul na yemoko Paul Mutu Kampote na pesi mbota do sika sali na pesi mbote na staff nanga Luo na kati ya Mo Fleury na pesi mbote lisu na yemoko Jérémy eka mekano masana ngai mususu robosa na te Junior Mundele nsamba forme monsieur Cordon papa social na pesi bambota trop mère nanga José Awendi général manager madame nanga Jilubaki watu bosa na raté Jilubaki na pesi mbota to mama Sifena Jedia pepo na robosa na te général major Clovis Mipa yemoko ya biso bon patron na pesi bambota to esika sali mais mikolo yo la kisa mabea kisi ngala prière fort ke fo kisi ngam prière fort ninga kisi prière na ngeza bonzambe fo ninga kisi mingi kisi ezalo bien mutaninga kisi ezala bien kisi na osuko na comprendre sikeza letinga kisi na ngala ndi japonais et ça pas ya pasteur Johnny Moponzi na matonge na India kisi na ngeza pa pasteur na nga Sala Mwanda donc yango na pona resukisa masala nga Chantier de Mo Fleury livre d'or champion Wambata mkonza sécurité notre champion Wambata champion d'Afrique na pe ba mbota to balinga landi japonais bambota to na biso to sala toujours kitoko makambo sala toujours kitoko makambo kende bien. OK to comme na souke émission na biso merci na batuto balandi biso le boss Gucci Lutonadio na yebisayo bato bazoteka bakara bien Paul Lwemba masala Paul Lwemba agence ça na Bandal donc na Bandal wana na Chibangu Paul Lwemba na peso mbota to Gucci Lutonadio Kelimbenza super boss mbota to na resuki saraka la boss Canada yego to lobate chambre du commerce Maluma Bedi na pese mbota to na robosa na te boss alino business na kata masina ba mbota to na yo batu balinga landi japonais soda DSP di binimoko mbota to. OK on est arrivé vraiment à la fin de cette émission. Mais nana journaliste mo atonga kiyo nani wana journaliste mo atonga kiyo Kenin Masamo long jam na pese ba mbote bele wana obino mi bale bo amula indenge moko obino mi bale bo sala maramine pesa mbote basa oui bon chacho to comme na suka merci na batuto balinga biso apola na se c'est à Rubeba c'est à kupola c'est à Rupola kubonga c'est à kuchuba c'est à kusieta c'est à nani. On est arrivé à la fin, merci d'avoir été nombreux en train de nous suivre, je vous dis bye. Batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divin invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko le grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine balingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'est pas le